Kola la kolamuka eza activité soko la mukina tongo opesinga me merci okumisiye onetoliye bozali bongo nakati ya Sentinel TV tozo le capé en direct na Soft King TV en direct ya Canada biso tozo émettre en Angleterre na Mongalema et c'est quand même Proverbe 30-30 le messager de la bonne nouvelle l'homme à abattre avant dit nazo so attaque il y a monde entier mais Nzambe azo ikala kobatela et félicitations na binono so bozo soutenir et binono surtout boza kolanda biso na ba oyo balingaka biso na ba oyo baboyaka biso bozali libre toza na démocratie biso za lokola ba Rwanda te lokola ba Kabila te so bolingi te alobi so boboyinga na obowa mokimo mano nga na sepelaka moto azala libre omoni ete bandeko baboyaka kolanda nga eloko na sepelaka na bango baza ba fanatique na nga po chaque émission balanda et ça c'est l'ambiance qui tourne parce que au fait naza ndeko na bino naza ennemi na bino te même bandoki naza ennemi na bino te nazo ko délivrer bino po bobima na lifelo parce que boza déjà na kati ya lifelo bolim sanga naza enrhumé avant mani les bandits vraiment nazo ki coup de froid donc bolim sanga ceux qui n'ont toussé ceux qui n'a ko s'enrhumer ou bien n'a ko éternuer donc bolim sanga parce que naza vraiment malade mais naza malade te mais naza enrhumé mais Moussa les a empêché de continuer pour commissaire Nzambe. Alors, les lots n'a de partager mouké ma solo il y a les animaux malades de la peste. Les animaux malades de la peste, ils ont dit fable, il y a Jean de La Fontaine. Alors, batloko la biso ba proverbe 30-30 tous a dit ba jara bateau nza basa a sauter. Nazo ça nous maman ma solo. Tous allez ba jara bateau nzambe asala rasute na chaque génération biso za ba phénomène nzambe asala biso après ba génération tout ça ba Élie ba Moïse ba prophète lokola ba Samson lokola ba David donc biso za ndemo na bato ndenge mususu ngai soka to usuwa nayo moli mona nzambe oyebisanga qui est tué soko za méchant soza ndoki soza nyonso nzamba otalisanga soko zo sala émission ozo loba na koyeba ke oza pona Congo toza ennemi ya Congo bato nyonso natanga bakombo na mama kamtuna loba ba balanda nga bayebi ke ekokisamaka c'est-à-dire nazali mutu moko na luka kimia mais na luka ko sauver bato alors awa nazo ke nobeta lisolo ya Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine azalaki moko ya ba écrivain to ya ba prophète ya temps en France bazo estimé ki abotamaki na 1621 pe akufaki na 1695 azalaki mutu lokolanga très inspiré amonaki makambo mabe ezoleka na génération na ye na ngonga wana na France alobi soki na kei koloba vis-à-vis bona tangi kombo bato parce que mon époque n'époque ya makambo ngala osala lelo n'époque à La Fontaine soko sala bakangio alors La Fontaine azaki mayele azo critiquer société azu kombo banyama azu kombo ya banzete mais azo critiquer la société que azako critiquer Louis XIV azaki roi France pour histoire ndenge sokaki alors tant que nous na les animaux malades de la peste ils ont en 4 minutes to yokango après na rozonga to tirer les sons parce que bato musu balobaka na liboma na bato musu mutune sala raté non ba mususu azandoki ndeko nanga banda na bota mati lelo na kinana na hôpital bata maboma te mutu nanga esalaka bien koleka bato nyonso tu oyo baloba ngana na mutali boma ezali kaka soki mutu ali ko akize mbwa na ye na rage akofunda na mabebele ezali kaka batunité ya mabe balingi ko étouffer message ya mo baloba ngoma ndinga oyoko police ayebisi biso za mutali boma est-ce que policier ya mboka nini à cause statuer état et à santé à monde. C'est le docteur, c'est le médecin qui peut statuer. Ni la police, ni la reine d'Angleterre, ni la première ministre d'Angleterre à cause état santé nanga. Mais comment on a zappé na poto, à ce soit tu connais la police, même si tu as la liboma. Na sala pe ngunda pe ya batamitu ya mutu pasité ya mabomate na boka ngunda politique pour biso ngwanda na mobutu watu kimisa biso Congo. To kima Zaïre na tango ngwanda na mobutu. Doto kima Zaïre le lote na tango ya
Kabila te to kima zairi tango bangwanda pango bazaka ba terminateur bazo boma ba donde to yaka kufunda bango koto. Alors to kende na les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur, mal des animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel dans sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une courante vie. Nul main n'excitait leur envie, ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour partant, plus de joie. Le lion d'un conseil et dit: mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, je dévorais force moutons. Que m'avait-il fait? Une offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules vont voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi, dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âme vint à son tour et dit: j'ai souvenance qu'en un près de moi me passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelques diables aussi me poussant, je tondis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. Assez. On cria haro sur le bonnet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Ça fait qu'à dit que fut jugé un cas pendable. Manger l'herbe oui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissante ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Merci. Les animaux malades de la peste. Et c'est quand Jean de La Fontaine a pour critiquer la société, pour critiquer la génération. Alors oui, monaki maladie, mais tous s'étaient frappés. Alors, monaki les lions qui étaient le roi des animaux, à Bengisi, Banyamagnon, soit lui, tout béa. Yé moutaliboso a tout béli, alors oui, bon, yé
alia quelques moutons et puis alia na berger. Alors boyoki banyamanyo surtout ekoteli lion balobi masumu yake bavandaki tina petit matin ti ba 5 heures du matin baza ko s'innocenter baza ba santu. Mais l'âne oyo aye kotubela ke aliaki kaka matiti amemi masumu nyonso ti ya mokili balobi mokili ezo frappe bango maladi bazokufa likolo ya masumu na ye pe bakondanaki ye yango balobi ke tribunal soki esiége ekoki kopesa couleur nyonso ti oyo olingi awa tozokende obenga masese mpona koloba ke les animaux malades de la peste ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés. Pona nini bazaki frappé parce que masumu elekaki mingi yango bamonaki nzambe afrappaki bango. Lion lere asangisi bango nyonso tu na cour alobi batubela masumu batala makambo ndenge ezokende mpo bayeba ndenge nini bakoki kosala mpo nzambe alimisa bango. Ezalaki masumu te, ezalaki ide malamu. Mais au fond ya bango moko bazaki sincère te na bango moko. Masumu na bango oyo bango basalaki ya kolia ba berger ya kolia ba bango nyongo malamu. Mais ane oyo azalaki impuissant aye kotubela babimisi ye noki e ba juge ye akufa likolo ya masumu wana. Est-ce que peste esilaki? Non, peste continuaki. Est-ce que Nzambe arrêtait kobeta bango a continuer kobeta bango? Awa toni toloba tango tozoya na petit déjeuner, tango tozoya na kolala kolamukeza petite te, tozoya te kobima ke to abatu malamu, tozoya te kobima ke tomoni Yesu, tosimbi Yesu bien, tosimbaka ma papu ya Nzambe ou bien sultan ya Nzambe, non. Tozali batu baza éclairé, batu baza na avance, tozo ko émettre sur le même longueur d'onde te pour moni mon Nzambe za kati na biso. Souvenez-vous que Seigneur Jésus-Christ azoye bisabaye kolinaye, abibo bimana na chambre haute te, je vous enverrai l'esprit consolateur. Quand le consolateur viendra, vous pouvez partir parce qu'à ce moment-là, vous serez loin et que le diable ne pourra plus tenir devant vous. Bien-aimés, les animaux malades de la peste, tous étaient malades, mais tous ne mouraient pas. Bendekolanga, génération tozali, et ça ba pasteur, ba prophète, ba apôtre, ba musicien, ba kambiamboka. Tant ba kambiamboka, nazomona ba occupant, na ba collabo, opposition, na biso ba combattant, biso nyonso toza malade. Biso nyonso toza na ba problème. Comment se fait-il que Moutalobi aza congolais a jupe idée à malamu asala ba vidéo, mais ezali ka pona ko berner bandeko na ye. Ezali po asala kombo. Ezali po bato balanda ye, asala ba view, asala baise. Ba misusu kutu azoka sonité au mona tie titre mususu makambu peza na kati mususu azoka pe sonité. Honnêteté intellectuelle les a sous-sauté. Mais YouTube, Internet, romona mukolo, mama mukolo, azoleka, azobeta masolo buzoba, masolo o kutu, et ça on a tina tabeta, masolo o kutu, kotindi kabatu libosote. Romona batalobi aza prophète, aza bishop, aza nini, azoleka na TV kolobaki ya sala ba miracle, pourtant na Matthieu 7, 21 tina 28, Jésus-Christ azo kogangela bato bazo kumisa miracle alobi ke bolonga liboso na nga na bibino te parce que ba miracle wana bosali yango na kombo na nga te. Toza en plein 21e siècle. Mwana na Nzambe oyo azali na aza na entendement spirituel akoko kumisa miracle te parce que vrai miracle eza ko pesa bomoi ipa Nzambe. Jésus a salaki miracle, Lazare a koufaki a seksaki meto. Biso to botami, to komi ko kende na ba 50 ans, to moni
Lazare n'a pas moïté, Lazare a Koufa. C'est-à-dire, miracle, ezali en soi, tinate ya kokot samutna lola. Mais muto kokot na lola, soka yambi Yesu, comme nzambe pe mobikisi. Totali na gauche à droite, ba vidéo zoleka, ba témoignage zoleka, kotali sa mabe ya muto songolo, ya musicien songolo. Mais bato, bazo fungwa makaka te, bato batikali kaka na malade ndenge ya peste yali. Totali, bah, artiste, musicien, il y a Côte d'Ivoire, Lokola, Afra Boulondi. C'est-à-dire la seule personne où il y a une grande salle, Kolobela Makamoso, le Congo, qui dénoncer l'occupation à Congo. Qui la même Kambi, à Congo, Rwandais ou Congolais. Mais de l'autre côté, artiste à Congo, bazo la occupation, bazo kumisa occupation, et tant que Congolais, azo bimalibanda même pour nous manifester. Ni journaliste, ni artiste musicien, ni comédien, ni moutoua théâtre, azobima pour nous accompagner le peuple. Jean de La Fontaine, à la mais à comprendre que dans la communauté, dans la diaspora ou bien dans la génération, dans la société, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. À croiser les bras à le bifuna loba. Mais le col à l'époque, le dictateur, il est trop méchant pour les Kalelo parce que la démocratie a la guité, Internet a la guité, journal a la guité, TV a la guité. Quand il y a une pro en Balingaki, à la sagesse, il y a la fable, il y a M. Seguin et il y a M. La Fontaine. Moussou ça les loups et la new, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Asali ba fable belé pour nous critiquer la société. Alors on a lingi awa na tu na mutu na to discuter toza na communauté oza congolais olongwa Congo oya poto oza na nyos ndaku voiture mikanda tu voyages comme tu veux ola taka ba griffe nyonso oliaka na fin na yo bana na yo oza na ba compte bancaire pa na bango. Alors, yebisangai yopo na yo makambu ezolika na Congo etaliote yopo na yo musique est très important na ngongo ba obo ba congolais yo kendaka no kosala ba feti yo ozomela no ba whisky yo ozobina na yo liwa ya bato bazokufa na Congo etaliote po yo za fwa kumputu okozonga lisusu te ce qui se passe au Congo ba Rwandais bazwa mboka te basilisa congolais na koboma etaliote. Est-ce que vous êtes normal? Yo oyo ozali journaliste internaute tango ovanda liboso ya caméra na yo ozotala ba émission lokola ya basi yo batika bilamba pour nzoto polole koti kolongola bilamba kolakisa ba parti nzoto koloba ba bêtise otali yango pe parce que lelo oyo soko tie te titre moke mwana mwasi za bulumbu mokili mobimbe kotala ngo kozwa 10 000 views 15 000 views 50 000 views na seconde. Mais soko lobeli makambo mboka soko lobeli makambo ke Yesu azoya soko lobeli makambo ke bato ba pesa bomo ina ba pa nzambe bazo mona on diroza problématique bazo mona on diroza li ko vivre na planète ôté. Bien aimé Jean de La Fontaine azaki pasteur te Jean de La Fontaine azaki mbikudite azalaki charlatan te azalaki mutuloko la yo amonaki makambo zoleka tout autour na ye ezaki normal te yango alobaki a dénoncer. Jean de La Fontaine a sakufa ti lelo ba revue na ye ba livre na ye ba vidéo na ye bato bazolanda ezo construire bato tala lelo na petit déjeuner lelo toye kokundola moko ya Jean Fontaine livre na ye ezali les animaux malades de la peste. Ba congolais bazobe la peste te ba congolais baza envoûté en tout cas bamono sototé mais je crois 90% ba congolais baza envoûté et tu as 10% oyo baza éclairé o bazo comprendre situation tout ça ce que ba 10% o bazo comprendre ba salini sorry natango akala Yesu ate samalamu télévision ezalaki te internet ezalaki te azalaki kotambola na makolo voiture ezalaki te
mais lelo nga nazoloba awa na Manchester monde entier soki na publier vidéo balandi ngai Singapour, Jakarta, Indonésie, fond Afrique, Amérique, Océanie, un peu partout, Bazolanda. Alors, yo temps na yo, Olexandre Nani. Parce que côté batwa ça malam, au monde en raté. Côté batwa critiquer société aux aratés. Yo kanisi qui collabore. Yo kanisi ko soutenir occupation ne ekopesa yo vie, ne ekotombola yo. Tala bat lokola ba Vital Kamerhe bon moni ndenge qui collabore na ye et silisi carrière na ye parce que lelo oyo carrière ne sili akozalaka jamais premier ministre akozalaka jamais n'opposition lisusu parce que ba congolais ba yebi ki azali traître parce que ba congolais ba yebi ki a malade et peut a envoûté parce que a traité ba congolais au babimaki les 19 a traité bango de drogués. Donc yé a qui soit part et occupation. Ce qu'on a bango batbazo boma. Na biso to ba victime qui est drogué, qui est malade, qui est envoûté. Les animaux malades de la peste ba vandaki, ba sololaki, ba tubelaki. Nzambe pa zoloba oya ko tubela masumu na ye akoye pa nga na kopesa ye lobiko seko. Abibo ye pa nga bino tout bozali na charge, bino tout bozali na mikumba na opesa bino repos. Ba musicien boni lelo ba bomisi bato, ba komisi bato ba pede, ba bimina bana bato, ba loki bato, ba freiner même mboka na biso. Mais bino ti lelo bo continuer koyoka musique na ba. Est-ce que bango mo ba musicien na ba yebite ke lo ne se zara ne bande na suka. Ba yebite ke nganga akosa rabat ba éviter que lole yali li felo yali alors de kolanga na ninga ki na tongo alelo o réfléchir so réfléchir lokola na époque Jean de La Fontaine ba nyama ba tubelaki ya bango ezaki sincérité mais yo revois un peu ta vie, regarde là où les gens te reprochent. Mutuna mutu azaka na miroir soka la mwina tongo amimonaka abitalaka et comme ça nga bat mususu omoni nenga lati ozomi tuna esa amitalaki na miroir avant bima bande konanga bolataka biso bato omona bino to mona en tout cas abitalaki na miroir parce que so otalaki na miroir et lambano ko bima nango même pas na salon mais obimi nango te oke fête obimi nango ke église obimi nango pe na miso bato. Jean de La Fontaine ayaki pour na kolamusa société na ye biso pe ba proverbe toujours pour na kolamusa société na biso tozo kufa bazo boma biso église etoni na ba aventurier basi bana ba victime to kokende wapi to tubela masumo mawana nzambe ezali boso na biso. Journée malam journal lelo dans la journée bénédiction nzambe na nga batela apambola atambola na moko esika nyonso bokokende nzambe amona bino makambo tosololi epesa bino mateya efongola bino soki bozalaki na makambo mabe esengeli boluka elongi na nzambe. Nzambe alobi atelemi azoluka bino soki oza na mikumba yaka nango ya komema namoni izabi na bandimi na ye balobi o Jésus mema omo eodo Bible elobi Jésus mema odo te yaka nde Yesu akomema yo mikumba na yo. Mais tant que Jésus même au dos, ils allaient idolâtrie, ils allaient hérésie, ils allaient sorcellerie. Bobi manakati yabanze mwende mwana. Journée malam, ndama bate la bino. Merci na ba coup de fil, merci na ba obazo soutenir biso. To solola, to tubela, nzambe akolongola masumu na biso pe akopambola biso. Merci. Proverbe 30. Merci. Proverbe 30. Nazanzambe malamu ezanzambe ndenga lubaka nazamu bateli malamu ezanzambe ndenga lubaka boye pa nanga na kopesa bino repo boya na mikumba na bino bokozwa repo. Nzambe azali toujours kozela ata masumu ne komi rouge lokola la cramoisie azozela yo na mikumba po apesa repo.
aza nzambe malamu aza mobateli malamu